Mai na formule chimique nango H2O, boisson idéale pour la santé à batu. Yango balobaka l'eau c'est la vie, pour ça mai mutoruki ko vivre te. Kasi question moko, mai nini mutoruki ko mela pour na ko garder santé na est toujours en forme. Réponse ezali simple, mai esengeli ezala de l'eau potable ndenge baloba en français, c'est-à-dire propre na consommation. Awa na République démocratique du Congo, structure moko kaka nde ezali na charge ya kopesa ba congolais mai ezali bongo régie des eaux. Kasi mai ya robinet esengeli et répondre na ba norme pour ezala destiné na consommation. Na yango esengeli ko assurer traitement spécifique ya mai pour na koboya ba bactéries, choléra, fièvre typhoïde pour na ko citer kaka wana. Mai ya robinet esengeli ezala contrôler en amont pe en aval, c'est-à-dire avant distribution na yango na usine. Après avoir kokoma na bandako epa ya ba consommateur na yango po mai kolongwa na usine ya traitement na yango ti ekoma epa ya ba consommateur ekuta na kana ba obstacle ebele na ba canal oyo ememaka mai oyo batiyo mingi ya métal misusu ezalaka rouillé ekomaka pe danger pour na santé ya population batiyo ya plastique etobokaka ekomi kokotsa ba microbe likolo ya situation oyo population bakoma ko souffrir bango moko bakoma ko luka ndenge nini ya ko purifier mai po bazwa mai o ezali propre na consommation na bandaku na bango misusu bakoma kotokisa mai misusu pe bakoma ko utiliser ba chlore. Or na départ régie des eaux yemoko pe a utilisaka ba chlore oyo na kati ya usine. Imaginez chlore o batiaki na usine bakisa lisusu chlore na ndaku risque ya surdosage esalema emema pe population na ba maladie ya ndenge na ndenge. Population ebele bakoma koboya na bango ko utiliser mai o ebima na robinet bakoma kosomba mai en bouteille. Ba misusu bakoma ko recourir na ba eau pure kaka pona koluka mai oyo ekosunga bango nyonso oyo ezali kolakisa koma population congolaise bazali na sérieux problème pona ko consommer mai oyo ezali propre pona santé na bango yango esengi na ministre ya énergie aluka mécanisme nini akocha en place pona koyeba kopesa population mai en quantité pe en qualité.